te. Web sabso awa tozali. Awa tozali na quartier D na commune ya Ngalema, Kanluka. Est-ce que vous avez vu que depuis quelques semaines, le chef de l'État a décrété qu'il état d'urgence dans beaucoup pour la maladie du coronavirus? Toyoki pe tomoni na mikili ya poto. Mais mutuna bisozo de la bo mingi zo sa biso passer na Kisasa. Tozomona maladie yango na mopepe. Na miso boye tozomona te. Ata na hôpital. Lobi kwa toyo camion moko côté ya coronavirus numéro 19. Lobi? Yaki lobi kuna. Babe kotaki na 17h. Nini kotaki? Camion ya coronavirus numéro 19. Yango totuni maladie yango ekomi na Kaluka. Camion kotaki na ndenge ni? Ekoti po yoki sango ya mopepe ya maladie moto moko azali na 40 degrés ya malade température na yango wana ngo mutuka ngo ya tango mutuka ngo ye bande kendaki en tout cas tomoni yango susu te. Wane kote na Kaluka? Ekota na Kaluka. Banda malade bandi. Mesures ni aujourd'hui déjà pour babiba se protéger, gants, désinfectants. Est-ce que vous en avez des autres là? Bon, tout ça est là, mais to kanti quand le gouvernement peut faut apesa babiso loko la pete pe na poto kuna. On a poto ba musu baza bazangi, ba musu baza na moi quelque chose. Bongo na biso bazangi to côté protéger ndengeni. Est-ce que nous allons aujourd'hui se protéger déjà? Nazo se protéger. Leti na nini? Nazo sokola maboko na savon. Nazo sasu putulu o ya makala. Biloko mi balonga nazo utiliser. Putulu makala sana. Putulu na babi ali susu kisi antivirus. Wana za bokoko? Wana ali na bokoko. Mais cash ni ozosela te. Cash na osala on soki na bimi. Message ni opesa na bana Kaluka take mwana kaka batu so balando par rapport à maladie ezo renye coronavirus. Bon message na Kaluka bana Kaluka bazo banga te. Bazo banga te babi donc maladie ezate mais bokono ezali na mboka. Loko na kosenga na bango batika attroupement. Attroupement soki batiki yango apanda ata 5 jours 6 jours ezali pe malamu motaza rapé distance. Mais bango loko na babi yango tana tu passa ba beta ba je. Batana combien de personnes? C'est que bazo banga bokono te. On te bango na bateau bazo nga ko banga bokono te. Loko la bino bozo tambola boko ka koyebisa bango tala ndenge boko mibatela. Donc corona se koti na Kaluka eza somo. Bakokufa neti mbwa. Bakosila pena lokola bambwa. Merci beaucoup. Bon, on a kina moke yango wana mokonza mboka pe soka zui pata. Akoka okabola pe ndamo na bakomini pe po yali mbongo batindili biso ba population. Mbongo ya biso wana yali ya biso yali motote. Bakabola ndamo na bakomini. Bon, na sengi suna ba député ya biso ya Kaluka. Bango bazo kosa biso mais soki na banga moyo kuna okomona nerombungu danger mais biso ata eloko ya kosoka maboko ya pamba ezate lobe ya to ko voter parce que oui ba kombo ba député na bino Kaluka bazé bere tozana na sénateur ya pasteur Mavungu Salabiaku moi moke ona kolongola moi moke Sanel Tamba Tandande Ye azali mutaza normal, ada vena na kati ya bato. À part moko wana na Kennedy Katasi. Merci beaucoup. Bon, on a kinango yango wana. Yarabo. Oui, c'est ça. Toza na Kaluka na quartier D. Est-ce que vous avez vu que depuis quelques semaines, le chef de l'État a décrété l'état d'urgence qui est malade dans Mboka?
toyebi malade eza na mboka mais malade yango eza na mboka tomona épreuve moko te kaka malade na tomona to hôpital moko te kete mutu ana virus ezwi ye donc so nene tomona eloko moko te malade ezali mpo baza na hôpital bazali bato baza na hôpital balakisa biso ata mwa exemple biso tomonaka mpo tozwa mayele toyebake malade eyali toyeba ndenge koprotege tomona eloko te eloko moko te kaka bakonzi kaka bazwa badécision maladi tutututu mais tomona eloko moko te estce malgré tomoni maladi te banda baza décision oyebi eloko nini bakonzi batindaki mpo tosala mpo toprotege na maladi eloko bakonzi batindaki ya kotia bakashine kosokola maboko tutututu sikoyo tokosokola maboko bien sûr tosokola maboko bapesi biso eloko te bapesi ata bakisi te makisi ezalaki 500 ya kosokola maboko mais lelo kisi wana ekomi 2000 mpo na kaka nini koprofite koteka kosouffrir population oyo makambo ezanga mutu na makolo makambo wana ezanga mutu na makolo baluka badécision mosusu ya kozwa baluka mosusu ya kosala est ce que oza na désinfecta mpana nanu te sikoyo maboko osokola ngo ndeni maboko tozosokola te tozovivre kaka bo désinfecté eza te eloko moko te do tozovivre kaka bo do tondima mpe teke bakisani ali mpo biso tozosokola maboko te mais nzambe abatela biso kaka toza malamu est ce que opesa baninga mbote topesana bambote biso topesa bambote ya maboko kuta na moninga ndenge nini tolala mpe tolamuka normal nzambe abatela biso babi avant nzambe ebatela fo mibatela bapekisi kopesa na mbote na maboko mais ozopesa mbote ya maboko bon biso topesa biso mbote mpo tomona effet moko ya mabe te biso nyonso tu na bato bapekisi topesa bambote na biso toza kaka normal tozolamuka tozokutanaka kimia na kimia kaka tomona unité ya koyina na kopesa moninga loboko mbote ya nsima loboko boye eza na sasi moko te biso topesa ya loboko nde nzambe akela yango nde topesa na baninga toza normal kimia ezali soki maladi wana ezali osuka ndeni so malade ene ezali soki tosuka ndeni bo wana ebika bango mo bakonzi bazwa badécision mosusu mpo décision bazwi oyo esimbi te tomona eloko moko te totya bakashine so totye kashine tobombi zolo bongo banzoto kote mosusu tokobomba te ole baluka biso baimperméable mo ezaki olati ya molayi ebombi na maboko na makolo otye bakashine wana mpona kobatela mopepe parce que biake gombe bakanga pendant 14 jours gombe bakanga o neti gombe fo bakanga c'est normal mpo gombe eza basiko bango bakobendela baimage circulation ezalaka te gombe circulation ezalaka te ntango bakanga baimage wana bakotindatinda mpa bamindele kuna baprofite bazwa balare na bango balobaka te biso kuna maladi boyeboye mais biso toza maladi te toza na kimia confirme ke na kaluka boyi maladi ya te bopesa na mbote na maboko botsa bakashine te biso na kaluka twana biso yo moko ozomona na population na bana biso nyonso normal tozopesa na mbote na bana omoni mwana ndenge nini bien papa boni malamu de tokima eloko moko te oyo infection nini tututu biso tokima yango te toza normal yo moko ozomona toza na biso kimia na bana na biso na baparent na biso moko normal nzambe abatela biso merci ndeko merci papa te chef okoyebisa bato balanda yo awa toza bon awa toza posima na kaluka toza na ngalema na kati ya kaluka quartier D toza na quartier D est ce que oyebi ke maladi ezali na mboka oui tozoyoka maladi ezali ozoyoka to oyebi ke maladi ezali tozoyoka maladi eza partout na monde mais biso awa na mpena neti mpo na ngai na vivre mpena bife wana teke ya komona motu moko boye aza nango tout consort tokomi déjà na 180 cas ya bato bana coronavirus est ce que oyebi ndenge tozoyoka na bato ya Congo bandeko na biso bafrère Christian Lusakone tozoyoka nde baloba mais makambo wana tomona na bapoto na bafrance baitalie tomoni bato bamoro eza oyo tozomona bato bakufi tomoni ntina bacentre baolakisa biso mais biso mpe awa soki malade ezali bayeba mpe kozwa mesure wana mpe kolakisaka place bazotika bandeko yango toyeba bazoboma bango oyo moto aza na malade ya corona soki abeli corona bakundeka le même jour eza na bato abeli corona bakufi bakundi bango le même jour bandeti ko bale batonnier oyo ya IDPS akufaki bakundaki yamba moi est-ce yebi yango wana toyebi soki lingo omona bato nini oyo bakufi na corona ona pela ona libanda ya mboka mosusu bandeko mosusu bazobela tozomona baona bacentre mais biso mpe balakisa biso baoyo mpe na bondeko baza tozomona bino boza bato ya media bosala bamakambo yango est ce que bamesure oyo oyo bazwi na mboka ozo respecte yango oui tozo respecte yango mais na kaluka boa ba 1 mètre te bona bakashine te boska maboko sikoyo leta na biso nde fois ya mesure wana olandela nde bamakambo wana neti babi bamama bawenzi fe ekangamaka 15 heures mais na 15 heures ekomi sikoyo biso babi tosala te bapapa bamama basala te biso bajeune tosala te mais oyo batie bachef wana mpona kolandela bamakambo yango bakomi komenase bamare
ekomi mpe ya koyaka kozwaka mwa ba 500 na bandenge moko boye. Ok, tosala mpe mosala yango lokwa tozala mposa tomibatela bango mpe babatela biso mpo biso mpe tomibatela po bango so babateli biso te biso tomibatela ndeni fo ebanda likolo chef de l'état alobaki moto to arespecte yango nzambe abi ava batela yo mofo mibatela eza bongo. est-ce oza na cash ne nga naza yango te pozwa yango 3000 francs siko lelo sayeli yango lobi na siko lelo nasombi yango nazala yango bongo lobi depuis olomingi banda ntongo sokoli maboko combien de fois nasokoli daya maboko 2 fois neza moke nani mpe silite toza daya ba 11 heures kolamuka na ngai na bruse nasokoli maboko olamuki air nini bima nalamuki 9 heures tozobima place butu ya kokende eza te tovandi na bandako siko ata nalamuki 12 heures dona na place ya kokende te mpo torespecte loi ya mokonzi ya mboka. bino na kaluka comme si vous respectez loi te car 1 mètre eza te bosokola maboko te bandeko nde bazoyeba te wana toyebi te fo barespecte loi wana mpo malade ezali mais biso awa nde na mboka bayebisa biso vérité soki eza soki mpe eza bambongo na bango biso toyebi te biso tokosouffrir tovandi na baparleme eloko akolia eza te nini te soki tovandi na boye mai ezobima te courant ekaka siko courant oyo epeli kaka siko omona mpe tokokoma 13 heures eki nango problème des on a de base ba mesure moko ya bien toyebi ke malade eza na monde peut-être bon so eza kanda nzambe tout le cas pe ko kitsa pe ma nzambe to bondela pe makasi po nzambe yo kabiso. Est-ce que na kaluka bo voter ba député? Oui, to voter ba député depuis malade de bandi. Est-ce que ba sensibiliser déjà bino papa pour na malade ba député bo voter en kaluka? Bon, non na mona ta député mo ta sanksi ba jeune. Non na mona. Est-ce que message ele kandeni na ba bité en kaluka par rapport ya malade ba député bazoya te bino pe bo comprendre ngote message ele kandeni pour comprendre malade. Bon ba député la biso pe bazana ba base na bango ba base wana pe ko luka pe ko kangsa mo ba jeune pona ko tala seconde to lo ba bo mais on sentir que ba lobi 1 mètre. Pour ça na kuna massa. Hein ba lobi 1 mètre faut moi distance. Bango ne ba député la biso neti na mona papa na biso Samuel Itanda. Ye penande moko azalaka na ba jeune mo moral na ba jeune. Mais na ba makambo ko na virus na peto kutante oyeba ko solongo lisanga na ba peut-être pas to zala ba jeune mususu. Mais biso koto na quartier de na nous to zuité. Mais ba mususu wana to vota bango ba sala velo to zara la sincère na nani Samuel Itanda nde yende kaka o biso bala kaluka to zala na yi wana. Merci beaucoup. Merci chef. On va se présenter liboso ba to ba Holanda yo ozanani na kaluka to kuteno. Bon, tozana kaluka nazali président de l'association Ebele, nazali pe député provincial élu Angaliema. Vous pouvez savoir comment on Honorable Philippe Isangu Muteba. Honorable, tu écoutes un tant que tu tambola par rapport à mamba coronavirus. Kaluka, comme si vous respectez les mesures à chef de l'État. Comme si vous respectez les mesures à chef de l'État. Tu tamboli partout, vous avez accusé Bino. Balobi ke banda ba vota bino boya to sa sensibilisation par rapport pour bazo message au chef de l'état lobaki okolo bani libosa beli na bino. Bon za bato balobaka bandima na bango kate mais soko tango sala tour au mona ba kit ya ba disons o ya lavage ya main on a tiki na ba coin on tiki na ba coin ba coin de ti coin nini. Pardon? Bakwa ndeti kwa nini? Bakwa ya quartier, quartier 3, quartier 4, quartier 5, quartier 2. To sali déjà musala na sensibilisation, na sombina bakite na tie na quelques coins parce que moi utia bakwa ni sezate. Ah po utia bakwa ni se foza na 1000 kits. Les appels peut-être mke. Na somba une quinzaine na tiaki et na tamboli na sensibiliser to tie même ba séance au sur maboko sauf que tu constater que population azali na yewe ko s'en foutre na makambo etali coronavirus bazola d'instruction bazoma bebe mendenge zena à travers ba pays développés mais balingi na bango te balobi awe ko yana bango te bango baza kuna te tala preuve ça tala ka tout autour yo moko 1 mètre to ibisa bango bazo respecter te ba biloko bino bolati ba respecter nini na kashne ba tete maboko na éviter et si bazo sokola nanda je crois. Mais d'une façon générale, négligence c'est allé pour ma cambeta les malades wana bazo quand c'est que ça il y a le quota alors que ça et pas kaizo ya solo au bibembe penza donc toyeba ko kondango penza na ba cercueil.
population ya Kaluka toyebi te so baza combien d'habitants lelo nde ba respecter mesures en teza eli ya Kaluka provincial au cas où malade est côté na Kaluka et ça dégâts mais tant que eli na ba collègue no misusu bozaki voter na ba na Kaluka mais idée ni bozana bosala pour lutter par rapport message ni ezokoma na pembe na bango te message ezokoma pembe na bango ba télévision nyonso eza aki na message wana bazo ko diffuser matin midi soir biso pe tozali ko contribuer na ko visualiser certaines choses net ba kito na lobi wana toujours ko loba na bango il y en a qui comprennent mais je peux dire c'est un dixième mais toujours continuer à sensibiliser et pour surtout que tous les voisins na ba Kitambo or Kitambo corona est déjà nombre peu il y a ba malade et zo ko augmenter bazolanda bazoka je crois que plus tard va comprendre message suka na ba Kaluka bazolanda yo bon message suka na website bana Kaluka bazala attentif ba mi batela ba yenga te ko tambola ndenge ezaki liboso to tia suka ko vanda distance 1 mètre kolata ba cache-nez ko sokola maboko tous les jours tout le temps même après 3 minutes osimbi moto osokoli le fufu osimbi Thompson okalingi nguba osokoli maboko tozoloba je crois que suka ba oyeba merci honorable merci Oya ni badela kati. Ah, tout ça. Tout ça na kando. Est-ce que vous malade déjà na mbo? Na yebi. Malade en combo na oni. Kolela soko. Olobi? Kolela. Est-ce que banda malade bandi ozoko mi batela? Tozoko mi bate. Ozoko mi batela ndeni? Eh. Na bosa ni place wana. Kosoko la maboko. Etouffement ezala te bato ebele te bibembi mpe na bandako ezoya te mais sikoyo bino awa na wenze babi bato bazala 1 mètre bino boa 1 mètre te toza 1 mètre te toza 1 mètre bongo moni banani baza ebele awa ndenge bolobaki mpe yango ezosalama so tant que maman message nini okopesa na bato nyonso bawalando mpo na maladi ya corona tokangama te tozala moto na motu esika na ye. Ça va. Olobi mama bandela non. Coronavirus biso na Kaluka esate. Eza tendeni. Tolingi na biso te po toza so ba pauvre. Nde toza ba pauvre malade wana moye la biso esate ezande kota batambongo. Biso so to bimite, to kolia te. So to débrouiller te to kolia te. Bozo kangela biso wenze 15h. Siko tozo ibate malade yango zo ya na 16h. Bien 17h. Est-ce que ozo mi batela nde balobaki? Ozo mi batela makasi na zana savon na ozo kwa maboko na tout cas très bien. Nazo dipablo na oteka pe bien. Antoine nazo mi batela lo te. Obi ke maladi bino okangami na kitambo oke ba maladi eza na kitambo pe. Eko suka ka kuna pa na bango biso na cimetière eko leka te. Biso ata boye to sambela na banda tozo prier makasi maladi wana biso eko ya te banda lelo ti lobi eko ya te. Message opesa bato ba Holanda. Message ngala opesa ba mi batela kaka. Lokwa bazo ba ke malade zoya.
allez demain pas saline azo profiter na maladi wana demain pe azo profiter ya mo pe to tika lo sambote to bondela kaka makasi po maladi wana pe eyela biso te biso toza na mbongo te toza na bozwi te mo ba fo toza na oyo ba 10 000 tozo lukaka to débrouiller pour na olia ya bana korela soki virus soki nini wana biso na kaluka ekoya te kozala pe te po to bondela pe makasi tokosuka mpe kaka toyanda suka ye wana komi na Ngalema. Ngalema précisément wapi? Kaluka. Quartier comme Quartier 3. Est-ce que oyebi ke malade ezali? Oyebi ke malade ezali mais eza na Kaluka awa maladi wana eza te parce que biso awa toza na moto mingi maladi wana eza na libanda Congo na pays libanda en plus maladi wana se ekoti na Congo bato oyo maladi wana eza ke bato bazouta poto baoyo bazoya nango fale yeke bamoi ke maladi na pays étranger ezali fe bastope na nzela eyaka nzela bato oyo bakota bao batiki nzela ya kofongama bato bakokota biso toza yango te toza na biso bie tokomi kase na ta totekaka biloko na biso komi ke 15 heures bokangi wenze mutu mosusu moko yaka 20 heures bana bana na nzala sikoyo maladi yango soki eye ekuti mutu wana nzala ekota te ekota kaka te déjà na Congo maladi ezali soki ezali nzambe nde mutu aepargne ya mutu azwa maladi te soki nzambe alingi ozwa maladi wana okozwa yo soki nzambe alingi ozwa yango te atosali ndenge nini eya te biso tosami yango makasi nzambe abi omibatela va batela yo mibateli na omibatela manga moko nayebi ke maladi ezali na ntongo soki nasala likambo na ngai na sokoli maboko ndenge sala affaire nayebi ke maladi aza na nzela na munoko naoza distance na mutu pembeni te soki tozosala boye tozokoinse baninga boye menace akobengana kosala boye tomilingi te so tomilingi bape étranger bazopanza na wenze biloko baprésident na bango bapesi bango baproviseur bandako na bango biso ya Congo bopesi biso nini bopesi biso eloko te toliaka na oteka bato baoke papa kendaki kobe so papa toyo 17 papa 17 wenze ya okanga sikoyo mwana na ye waso akufi na nzala président ozano bien ya classe totango fele makambo mosusu tomoni kitoko mais vie sociale eza passe bato aviva na kodébrouiller so lingi toyoka yo mpena président toviva na kodébrouiller sunga bato sunga peuple nzambe nabatalaka mutu église okangi papa soki maladi ani eye na bawenze lisusu toviva nde nini toviva kitoko te ça va